C'est par excellence, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, Pesaka, confiance et fidélité. Yakolanda Monda Ekolo, magazine d'actualité 2025, année de la lumière, 2025, année où le Sénégal congolais surtout à se retrouver à Zana Essengo, à vivre en paix. Actualité, elle est toujours dominée. Dans la partie est et Mboka, surtout bien comment est-ce que agression rwandaise, les Congolais est belé à FC M23. La comédie n'a pas de salaire et longo. Na Paul Kagame, tu es bien. Mais solution, vous allez que Kimia et Kotapuke, comment tu vas aller se retrouver de l'autre côté. En fait, professeur Kitchassa, tout ce que moi, on voulait mener au bêta, comment est-ce que et balé, Yanjili, et Tondi, Tina Kata Boulevard Lumumba, où ça qui passe, parce que même moyen, il y a Koleka. C'est la toute première fois que tout le monde a marqué l'inondation, on est salama à Oma. Tu es bien solo que vous la Oebeta qui, vous la Oebeta qui, la Congo central. Mais pourquoi et comment c'est un niveau à Bongo? Qu'est-ce qui a fait que comme un niveau à Bongo? Oui, jusque-là, tout ça acquisé mon tuté, mais il faudrait du moins interpeller Bissopoto Luka. Bah, mécanisme de prévention à ma casse qui est de manière que prochainement, ma cambo est zongaté. La seule chose que vous avez considération, que vous confondez avec le baquet, tout le monde a un peu de États-Unis, de Australie, de pays en est-ce que le Congo est un pays où le Congo est la réalité? Pourquoi tu imites toujours Yamabé? Pourquoi pour tout le pays à Bisso Bolingo, Congo peut pas ça les marathons? Donc c'est tout est possible parce que si tu veux combattre l'environnement, la Bisso, tu veux que Kengela ou Sengeli, tu veux que tu aies des pères aussi dans l'esprit de la Bisso, peut-être que tu as une solution. Yamalamu 2021 FC Bino Kembonda Ekolo. Et tamboulera partout pour mener une investigation. Et le cas réellement, que bimisa piba mayele ya bande ko belé o batondi saminango parce que tout ça va bantou. Est-ce que tout le temps appelle esprit ancêtre? Est-ce que réellement ba biso ba congolais? Tout ça va biso congolais, biso africain, ba noir. Tout tamboula des pères, na ba ancêtre na biso. Ça tu mutuna. Pour le tout monde est belé comme ka tozo ko imiter ko mbote toujours ba pa ba mindele. Mais pourquoi Mundela a combattu pas bien biso ba indoté? Pourquoi Mundela a la tene bizali ba indo mais biso toujours le à bango? C'est aussi parmi les questions. Lelo Bonda Ekolo magazine d'actualité pour ndango partout. To kiti musika to tiki ba bino musika. To ye musika, to dans la ville té, to dans la Gombe té, to dans la Bandal té, to dans la Lemba té, to ye na Kingasani na Kati pour te découvrir la réalité. Ah on te écoute dans les grands chefs groupement. Mwana Mboka, Sony Muzongo, Malulu. To betane masolo maïke na o etali réellement. Boko konabiso, soki congolais azoko vivre des pères na esprit yaba ancêtre nae. Si ma ba caméra misala kitoko ya Mwana Mboka Igride Mateta pays asimi réalisation na montage ya Mbonde Ekolo Alain toujours à la présentation comme d'habitude Botia Maele boka autre betana na esika ode. C'est la senga toujours na bino. Zoa télécommande na okitsa na sepo tout na mozindo ya masolo. Le grand chef Mwana Mboka Sony, bonne santé. Merci papa, naza bien. Naza malamu makasi parce que na bengi bino pambate parce que mabele na biso eza humilié. Tellement mabele eza humilié, to bengi bino parce que to loba, to exprimer, to bimisa oignon se bata minase ya mai, to bimisa ngo libanda parce que mboka na biso et c'est marqué to na posa ki mena mabele na biso. Ya mingi akoloba ezali tozo loba. Tozo fongola to yebisa ba congolais balanda message na biso tikino na suka batia mato ya koyoka o nyonso akotia teti o nyonso akomona ke eza maseki soki akufi akondane biso te mabe soki tolobaki te mais to yoko vertir bino tozana message akopesa bino hotel sabino ke mboka na minute oyo ezosenga ke batu balanda o tozoloba pe batosa yango parce que milimo ya bakoko tozana ngo présent. Donc avant to banda cérémonie na biso toujours to banda na prière na biso pona ko lamusa milimo ya bakoko ko sekwisa ba wey oba wakufa ba bazana ba cimetière ba bazana bandundu ko telemisa esprit ya Lumumba musée Désiré Laurent Kabila Patrice Emery Lumumba ko kupemba Mulele Pierre et les rois zingankufu bakoko na biso nyonso o bazala ki humilié na Belgique au Belgique atortira ki na mboka oyo pe pona ko lamusa batu nyonso o bakufi na est ba o bazo kufa ba inoso bazo kufa parce que ba wey ba lamuka bazo la biso contrôle ya mabele et loko tozana ngo posa yango wana. Voilà. Voilà les alliés, Maloba Ali Bossou Aye Moko, les grands chefs de groupement, Mwana Mboka Sony, Bolandier, tout qui est le plus moto, papa Mbota Boto Vanto Bana Balo Sam, Sony Ngolobi, papa Boni. Tout ça madame, comme on a papa Sami. Papa Sami, aux en qualité de qui? Bon, on a accompagné pour la rédaction à ma camion surtout
Yazulu Bana. Pour les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, on a permanent pour la rédaction et ma campagne soit Ipsara. Très bien, si je comprends bien, très bien, vous êtes secrétaire aussi. Oui, je suis secrétaire. Voilà, merci beaucoup. Tobe Talikambo Tali Mabele. Ba Yemba Yango. Sangwema. Likambo Mabele Sangwema. Yonaya Yonga Nayanga. Likambo Mabele Sangwema. Tokola Lina Mokili. Likambo Mabele. Mokonzi. Tobana lo sambo to tobana malamoko. Bon, toujours 50 bananes après 5 minutes pour nous télémisa bao bakufa pour nous rendre bango honneur. To 5 minutes dans le yembo to gocha pour nous betsa pour la musa bango ba telema pour avato bandali solo. Télévision Kamata, c'est tout ça 1 minute. Et to sengi na yo ata 3 minutes pour na ko permettre biso ba we ba yo kabiso. OK, to kekas. Voilà. De retour sur ce plateau exceptionnel, Monda Ekolo, magazine d'actualité. Tout le monde a Loemo Kitoko. Il y a paix à son âme, Kikester, Emenea, Kwamambu. Malbe belle bim la katwaleza qui Congo, il serait dans Lingala. Mais pourquoi le grand chef groupement Sony a l'évité banana Loemo où il y a bien une prière. Pourquoi ils allaient prière? Ils allaient aussi parmi des grandes questions que nous avons posées sur ça. Bon, zembo wana eza parce que ozomona ndenge nkwamambo azoyemba lobi noko akomeli biso mukanda asengi na ngana sombele mbwa parce que mbwa ezali nyama oyo bakenda na ona chasse tango asengaki mbwa parce que ayebaki mbwa eza nyama oyo ekokendekanga nyama na zamba ekolesa population mboka mobimba ekosepela mpona mbwa parce que mbwa aza nyama oyo sango akoti na zamba nyama alakisa biso place ni nyama ezali yango na lelo bozomona batu ebele tokobeta lisolo batu ebele même bozomona Félix ata mbwa de chasse o biso chaki na chasse parce que to détecter to yeba banani oyo bazali ba victime ya mabele na biso banani oyo babundisa biso na mabele banani oyo bazali colonisateur ya mabele na biso banani oyo baza bayibi pe batu oyo bayibi biso histoire ya mabele na biso yango wana to banya loyembo ya keste pona kolakisa bino ke tozobeta histoire eza ya mabele tozosala réclamation ya mabele uta toza a tozosala ka réclamation ya mabele que tous les Congolais akofongola matoyi ayoka biso to sengi na bino tozali na tous les églises congolais au baza awa et toponi église ité eza l'église des noirs kimbangis musulmans protestants bakanga bisaka na malembe nyonso babima bakende même école oyo ezali ya bango ezala fermé toutes les écoles instruction nyonso ezala fermé parce que ezali biso pasi komona ke mboka na biso ezala maboko ya ba rebelle mais si lelo ba rebelle wana baza awa basimposa biso baza na minduki baza na masasi to wana masasi ko bundana to minduki ko bundana bango te mais tozaka na biloko mista tozo utiliser to wana mbula na mupepe tozana mbula na mupepe troisième chose to utiliser banzoi to utiliser les population congolais ba bimana balabala bango nyonso parce que tu obimisa tout l'entendu République démocratique du Congo bat bimana balabala parce que yango to lobi na tongo alelo tant to bengi bino c'est parce que message na biso o tozana yango to lobi tozo répéter to poni église moko to lingi to yoka makelele ya Yesu na balabala te to lingi to yoka makelele ya kimbangu te so kimbangu soki bato bazoye batelelo ke biso tito koma lelo kimbangu tatambola na ba missionnaire catholique na ba missionnaire protestant yeni batambola na ba Congo po ba église nyonso et c'est barsi e ko na mabele na biso ba utaka na ba Congo ba mbula obozomona ezali kanda ya ba wei obazobetsa ko bomo bozoboma ba congolais c'est parce que cette fois-ci to lobi congolais nyonso za na libulu amayo za na place amabe welela bima libanda longwa o nyonso bi place bo rozwe ezali to sengi na congolais nyonso fongola matoyi o ya teti soko kufi ko condamner biso te parce que même bo usi ko mon événement ya mayandi le salami ezaki bato bazo kanisa ke ezali exceptionnel moko esalami mbula ne bandaki les 3 les 4 les 5 na ba Congo partout tozaki na posa osala sabotage to sengeli to sala les sabotage bakoko bazana posa osala sabotage pour na réclamation na bango bato bazo kufebele to lembi liwa na mboka na biso bapaya nyonso ba libérer biso mabele nanga tout le question moko ozo ko accuser bapaya parce que mboka to sengeli va na bapaya to ke na ba Asie zubiso tamoli moko tamoli presque mokili mobimba la tamoli presque mokili na tamoli na ba pays bela africain la tamoli na carte Europe na Haïti na ba Australie na ke même tina Asie na vandi même ba Thaïlande ba Chine tout la côte na vandi partout mon la ba paya bazalaka
mais bien vous réclamer ma belé vous benga ba paya bima en fonction de quoi message ezali nini ozo mona mabe ba paya za sala kata mboko la biso Congo. Bon et là on a vu ce papa journaliste biso to bengani ba paya na nzoto te to bengani ba paya na molimo donc esprit oyo ya ba paya etika biso parce que na makamamboka na biso to sengi mupaya susu a se parter na katite. Donc na molimo lokola na religion boliki to paya à la religion na kata mboko religion moko to lingeza na mboko te ya ba paya ezala soko yebi ke utaki na Angola ze moment oyebe la vision zonga na Angola so utaki Gabon Nigeria ou partout zonga na mboka na bino parce que toi na posa kimia et que vous avez trop me monter na deux hypothèses parce que nga bila tamu na mokili ba na kata religion ba leader ni surtout ba religion presque ba leader de ta religion ba utala kata Asie d'ailleurs mutu pa ko bwanga na ngote Jésus Christ a utala kata Asie Bouddha a utala kata Asie parce que ba grand Mohamed l'islam a utala kata Asie mais ce qui est kata Asie peut okuta peu moi ba religion pas ba christianisme la kati voilà mais pas ces alignes pour ba religion et côté kata politique en mboka na biso ou ko effacer la religieuse à kata mboka na biso te problème na biso c'est ko effacer bango babima bango nyonso na kata mabele na biso oke libanda na poto ba église eza na ba religion na bango biso awa religion na biso ba ancêtre na biso ba na biso lelo ba telengana na Congo ba se lelo ba komi okota mabala baza de vierge conseil na ba mindele lelo mabala ezo simba na Congo te bana ba komo tambola kindu ba parce que ezake religion na biso zo fonctionner te religion na biso eza bloqué ceux qui mutayi na religion na bango bato ba ina minduki na bango ba sangani po parce que ba luka mutana ba bomae parce que tango ba koyoka ndenge tozoloba parce que eloko to bengeli awa to bombi te to lingaki to bengo libanda te to na chaîne na yo te to lingaki o ya place juste vandi oya komona gazana munduki aza makasi wa komona gaza fort azana puissance makasi mabele yango aya obunda na mabele mais comment la lelo on moni ototanga Simo Kimbango azali moko ya baindo moko ya ba congolais oya maka histoire mona oya religion ozo quoi accuser par rapport à quoi nazo accuser parce que c'est quoi ba église comme Kimbangi sezali élection otozana ngo lelo oyo ememi trouble bato bakufi na SOS sala ba inondation c'est église kimbangiste kadima o lelo a organiser ba élection awa c'est passer la kimbangiste ba kimbangiste bato ba s'imposer na kata mabele na biso biso to lingi to lobby religion moko te to yebi kimbangiste même bato nganda kuna bango nkamba le 6 avril nyonso banda bosalisi Félix a signé journée kimbangiste comme férié le 6 avril nyonso o bango ba osala événement na bango botala ba catastrophe sala na mboka siko batu o ba kufi na de bonhomme ezali faute na biso bakolo mabele to ba paya o ba s'imposer na mabele na biso pona opesa batu ba loi parce que mbula na ebeti parce que pona nini mbula na ebeti kana ba Congo c'est l'incendie na ba Congo mais tu bidaki na route nationale numéro 1 et Bukala qui pense là bas Congo et Bukala qui appartient à l'érosion après ce côté bah moi bah monga faut le bah érosion ça les marteaux c'est là bino étant qui bobi que vous avez réellement que bah prêtre ma belle eau bino sur là bah milimo qu'est-ce que vous empêchez pour vous atténuer la situation eux ça bah érosion quand mboka avant que vous le benga la mindele tu bah que bah on va pas boka ndaka la bango eh avant biso to tel misa bango babima de ceux qui babimité en tout cas bande ko na biso so ba passer babima nan oza siki maloba mino ezala convaincu pe ki congolais eza oza contre ba religion ndenge na ndenge ba christianisme na ndenge ba islam tout ça koyoko facilement mais te ba te uta na mabele to zonga na mabele pande moni to kiti mabele likola mesa parce que to uta na beto zonga na mabele o to lobeza mabele ndi eloba nga ba tute nga na zana nga en simple ka muto batika pona utiliser na bimisa parole on a parce que bango baza bato ba kufa ba yesinga cha mabele lobela biso mabele ndi esala musala na yango o to zolo ba olingo lingate o mapate ko ya te parce que o to zolo ba soki eza intérêt moko privé to luka o to lo soki eza sentiment bonzo to le bisa biso ekokisa mate mais soki eza vraiment que sentiment o ya bakoko na biso olingo lingate o kito mata il faut ekokisa ma donc yango to préparer que bande ko na biso nyonso erosion nyonso bozo mona leo na Kinshasa et partout bozo na Kinshasa eza kanda ya bawei eloko to sengi ke mwana Congo nous na place mabasa nini abima église Kimbangis akumba batuna yaki na ba missionnaire yaki na bango babima na malembe ba missionnaire loka banana zo tanga le sika wala tozana église catholique tozana église protestant tozana musulman ti comprendre ba pasteur nyonso o baye et o église des noirs o église ba noir ya banan to yebi bango te to tambola biso salaki filati to se masquer to lati bien to kene église catholique to yebe o bango bazali to kena église na ba pasteur to vana ba pasteur to yebe o bango bazali batini biso to kena kan kokolo place oyo makamba Congo evanda to yeba réalité place Congo evanda Congo ezali
toyebi nyonso o bakoko ba essayer biso na otomoni ce sont les réalités auto zo lo ba leza ba réalité biso tomoni na miso o bakoko ba tinda biso to keto moni yango peut to avertir bango que élection na mboka na biso to boyi ba élection peut to yeba ki makanisi na bango que soki ba élection e salami cause na biso ko suka boye. Excusez. L'élection aux alus colobés, l'élection à 2018 ou l'élection à 2023. L'élection e salami na 2023 au Félix Asalisi. Oyo église catholique aza coupable na kimbangisi ba salisi ba élection na mboka na biso. Oza ko accuser ba élection par rapport à quoi? Parce que tout ça selon la constitution la biso que chaque 5 ans après faudrait au moins tenir la élection. De 2018 l'élection ça m'a qui tombe là qui passation pacifique entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. Alors arrivé à 2023 Félix Tshisekedi il faudra organiser ba élection pour que tout que les secondes ma pour nous sous ma ben yo la carte ba élection ozo ko accuser et tant que moutazo solo là na ba ancêtre. Accusation na biso ya ngai na bo na ba ancêtre na ngai ezali ko accuser élection parce que toyebi makambo nyonso basala te o makambo ba élection eza fondateur eza lié moko ba mindele nde basali eloko na bango toza humilié mundele nde asekaza na mboka na biso yenda koma opesa ba loi ba constitution makambo to Félix alobi a changer constitution to tuni to lobi ozo changer constitution par rapport ya nini pour constitution ko changer na eza ya biso te constitution ozo lingo changer eza eloko mindele siko biso na kati ya constitution na toza na intérêt nini yango moni ke tangu to moni ke ya linga changer alinga ya na makama mindele to moni ye kozane pouvoir azui ba pasteur abengi bango ba malhonnête batelema na marti ba sangisa marti ba sambela baya to moni ye akomi kozwa ba joueur bazo uta libanda baya ko beta ba joueur to yebi bango te parce que ata ba beti ndenge nini finition na bango kozala ka muke parce que ba koma na finition akozwa eloko po baya biso to na posa to yela biso masolo to beta ki to koma ki to kuna ezala ki boy to leka ki boy biso to na posa yela biso ni action ya eloko na maboko de biso soki équipe nationale qui est de fois la biso na nini na coupe na mabo biso zana posa to la biso mabo po expliquer biso na yaki na kende ko beta na yeko zonga non problème na biso zana te to na posa ya localité na mboka na biso do bana ya mboka to na posa avantage ya bana mboka na domaine tout ya mboka to na posa bana mboka eza même na position ya mboka biso to na posa bana mboka yango to sengi na gouvernement congolais to sengi na bato nyonso bakende pa mindele soki bakanisi ke ba okende dialogue libanda o bako bengisa nga chef coutumier na telemi bona ke ne pas Félix Azali na ke ne pas Bazali ba yebelo ko ba sala te biso tana pouvoir ko ma pesa bango ba ne loko te na mboka o baza pena maloba ko lobate liboso na biso ekokisa biso na maloba lobate na bango ekokisa parce que mabele o eza bakoko na biso o tozo défendre o eza nature ma eloko bakoko batikeli biso héritage bakoko batikeli biso tango boyoki kikwito ba bengo mayumbu yebi eza nini mayumbu ezali ndaku oyo eloko zamba place o bakoko batikela biso do eloko to benga mayumbu parce que ezanda ka bakoko na biso o eza mayumbu bakoko batikela biso parce que mayumbu ota batikela biso biso to lobite mayumbu ekufi parce que to koloba pona mayumbu parce que ebulema ya mbula bakanisa te ko noso bazo kanto rezo esalami o eza makambeleka na poto eleka na États-Unis partout bomoni même na Espagne esalami na ba Congo poni na bandu biloko wana esalami te parce que ba Congo ndezo appartenir na lokuta na mensonge na moyibi na kata mabele na biso pe ko mona ke Este Mobimba ils ont appartenu place Luc Makila il y a le roi Patrice Emery Mumbetanga na Makila les patriotes où il servira Kimboka a tellement pendant le Belamboka Mobutu a trahir yé le to koma auto komi lelo Mobutu a nimiko 5 na banyama ba chef coutumier lokuta ba chef coutumier muyibi o ya yebi Valère Mabelete lelo ozomona ziko mukanga azotelema o akomi kolo mapango azoteka mapango azoteka na zuyango wapi un chef coutumier azamutu oyo mukengeli pe sentinelle na mabele chef coutumier ko teka lupango te lupanga teka zuya et puis l'état congolais oyo cadastre ba ben cadastre kaka lupango moko batekela ki Pierre kaka lupango batekela André donc escroquerie oyo zo salama na magui na bango basala kisibas mindela sala bango parce que ba pesi bango minduki ba pesi bango nyonso parce que ba lobi no ba boma biso bakomo ba biso na masasi ndenge balingi basali nyonso balingi bazana capable ya kosala nyonso balingi bango nde bakoya sans cynique bango nde bazana autorisation lo uti ko mona wa premier ministre na cortège na ye ba uti ko bomisa soda ya batu père de famille akufi pona makambo na bango c'est parce que nzela bango bazotambola biso to tambola na nzela biso pe to mona nyonso bango basalaka parce que mabele ezana posé à libération immédiatement to tikeli peuple congolais place nyonso so landa biso yoka ozana libulu ya mai place ovanda ka bima puis au mo wele la kota na changu kende même na nsele kende wapi vanda po changu eza zone rouge mabe ekota te na changu a criminel azalaka te muyibi azalaka te na changu awa okoya no ndenge ni bongo po baluka pouvoir bayaka na changu mabele nde o esimbi bakoko yango parce que to pesi to bengi yo parce que to lobi
babima na malembe nyonso tous les étrangers donc akobima na nzoto te to bengani nzoto na ye te mais esprit na ye oyo ekota na makambo na biso ebimi etika biso libre toza na posa ya roi te biso ozali na roi biso oyebi makambo ya président wana te makambo ya président même président ya Félix toyebi yango te eza nomination ya mindele Félix azali nomination ya mindele nomination ya ba Belgique doza mwana wuti na Belge donc a dépendre na ba Belge asali makambo ya Belge excusez Ole ba Félix ya qualité ya président ou bien ba Félix a tiré du chemin de Zokolo. Nazolo ba en tant que na qualité na tant que Félix Silo mon en tant que qualité ya président de la République te. Fallait tous à la seconde année soki président fallait tous à l'emboka tu fallait za nana. Ngana yebi ke yazali président Mindele. Azali mwana o Mindele batindi parce que soki aza mwana Mindele te aya na tsango to fanda to solo la. Soka yebi ke o azoke luka libanda kuna eloko ezate. Makamno c'est ça awa. Donc ato tambolo tali misu likola to matina ba fi opumbo soko kitana mabele to zelo kana mabele. Bon soko na yota la sikoyo le chef de l'état o lobi ke azali azotambola partout na Mindele solution ezalité. Ça a besoin de solution à la personne noire. Nangi ota soko caméra wala. Ta siko mo na mboka fait ato tiré du mo azolelo garant ya ma institution ya mboka la biso. Message ni oji ko lancer particulièrement pas naï. Bon message na lancer pas naï. Eza inutile alanda message nanga ya liboso na Congo Rwanda na salaki on a boisaki ba élection na mboka on a ebisaki a négocier aucune personne celle la biso aucune alliance na batu ezala même ba kwali ba biloko non so aluka sala o 5 azolo catholique o luka sala catholique aza nani na mboka waze le côté o musulman catholique protestant o loko no so ba luka basa ayoka bango ata mukete mais loko to ko senga na ye soki aza mwana ya mabele ya solo que azoluka défendre o atambola pona ko défendre intérêt ya ba congolais azonga na chango to pesa ye o tozana ngopoza to ko luka ete yenda bota makola luka na chango akosangisa tous les opposants asangisi batu nyonso ya monde bazui bakisi nyonso ya monde ba loge nyonso ya monde force nyonso ya monde me bazui États-Unis d'Amérique ba yeba loni bango na Congo to ko pikola bango kaka parce que to na makasa o pikola parce que to lobby to yaka na to zanga na biloko misa to utiliser to yana mbula to yana mupepe suka na ngoto yana banzoi wena za la population ponzoi batu bakanisi ke so ba benizo ko munda banzoi ya pombe likolo te population bimana baba na bana mikeno to tanda bango na balabala parce que to yebi o to zali pouvoir na biso to sengi nango ke congolais nyonso azala miso ya kofungwama parce que mupepe tozo fula na suka émission e kofungola ekende kotambola fungola ba congolais miso place bakanga ba congolais na prison congolais ke na église ayeba kateki na kende na prison moko o eza condamné pona Félix eloko to sengi na ye aya na maboko ya ba noir na biso moko bako benga Kabila aze eloko te na mboko bako benga Félix aze eloko te na mboko bako benga nanga babengi nani bango nyonso babunda na baze eloko te babunda na mupepe na babunda na minduki o basali ne pa mutu minga nazo bunda na mupepe na mabele oyo nazo bunda na mabele parce que nazana pouvoir à mabele nazana capacité ko fula mupepe awa incendie salami na est nazana capacité fula mupepe incendie salami na ba Congo donc incendie bo mona na ba Congo et ça parce que to pesa bango premier avertissement journée fériée à Kimbangu aza qui pour comme férié Kimbangu aza nani un malfaiteur lokola Kimbangu muyibi lokola Kimbangu o lelo bakoko na biso baza humilié bakoko na biso bakufa na mboko pona Kimbangu amemela biso ba missionnaire protestant ba missionnaire catholique ba yawa na nzela na Kimbangu siko lelo journée Kimbangu comme férié chaque le 6 avril bato bakufa na cause moko cause kamoko po parce que journée fériée on bakoko ba boya yango donc yango to sengi na bango babima na malembe élection kadima sai to yebi yango te élection to reconnaître o Joseph Kabila salisaki nazongela yo mbonda ezobetama mbonda ekolo ezobetama wana ezali chef du groupement mwana mboka Soni d'abord mboka eza mboka leza mboka nini nazana mibidi oui on des groupements midi oui eza la province nini eza na province ya Kwilu la territoire eza na territoire ya Bulungu eza na territoire ya Bulungu toki ndenga lobi mais to kati maloba mukesi kabi ke élection kadi masalaki bango bayebi yango te bango bayebi élection au Joseph Kabila kabange asalaki to tout pourquoi mais pour tout pese moi tamuke à réfléchir encore beaucoup plus papa secrétaire na tout le monde des questions vanda malamu papa voilà en qualité na yo ya secrétaire tango tala makam au chef Soni alobaka oza ko rédiger
Nous devons convaincre réellement que Maloba peut apporter un plus la carte développement République démocratique du Congo. Merci. Je pense que Makambo au Sonia Lobaka, Makambo nyosu batriaka, ya malamu zozwa, ya mabe ozobwaka. Mais eloko ngana mona ki eza très intéressant et ko yiko pesa solution na kati ya mboka eza problème ya mabeli. Pour chaque fois nazoka chef de l'état azobenga ba chef de groupement baye basangani pona luka solution ya bonne marche ya mboka mais zo simbati. Bazokota ba réunion bango na bango n'est-ce pas ba cadre nyoso na kati ya mboka ba ministre banan tout ça mais zo marchiti. Eza neloko moko oyo eza important ou peut-être que bango bazobosana. Eza nini? Eza d'abord ko benga ba chef de terre bankolo mabeli. Parce que nkolo mabele nde mabele o eza yayi. Avant yo sala likambo, il faut liboso kutana nkolo mabele. Okutana ye, ya lobi maloba. Apesi autorisation. Yo za par exemple mokonzi. Lelo olingo ozwa bokonzi. Oya pa nkolo mabele. Asoli na yo, asoli na bakoko, asoli na mabele. Nde siko ba pesi yo pouvoir ya komata na bokonzi. De façon que makambo nyoso et fonctionner malamu. Mais tango bozo bosa na bakolo mabele. Bozo s'appuyer na bateau tozo benga ba chef de groupement. Ba chef de groupement baza kaka bateau ya baza le quoi ba simple surveillant. Donc c'est-à-dire que sur déclaration au chef de groupement zo pesa, et un élément on a mona que ça vraiment capital, et un des problèmes ya mabeli ko reconnaître ba chef de terre. O bakori ko fula mo pepe, o bakori ko loba na mabele ke mabele fungwama. Ba place la misala mboke ke liboso makamnyo se bonga ezande ba chef de terre mais tobosa na bango. Je pense que o intéressanga o na mona vraiment que eza penza capital eza unga na lubi. Merci beaucoup les amis, c'est que papa a retenir en rapport à le grand chef Sony, mais pour l'anga na lingi na mega ko marteler sous mamuki. D'abord vous comprenez que ben monsieur Otto Salaka yango pour na ko talisa bino ba congolais. Total to sala yango te pour ba sentiment la bisoté. To sala pour la surtout ceux qui ont moni réellement aussi que ma chef Sony zo besoin convaincre nango yote et que pour zali na maloba ezali ya makasi koleka oyo ba numéro la biso yango na benga biso to koya c'est mon école ça en tout cas magazine moko tout ça pour la mino peuple. Partout ko benga biso to koya y pas benga biso mon toye to bimisa pe maloba parce que ça congolais azala droit ko bimisa oza katina ye. Yo pende ko oza koyoka ezali ba benga balobaka keno oza mato koyoka ayoka oza motema kondima andima oza makasi sala asalela. Donc forcer mon tout mais il faudrait au moins oser la convaincre réellement que ceux qui osent le bas ezali ya solo pona ela yo mundeko. Dans ce pas ndeko so le papa. Bilo ba chef coutumier, ba chef groupement, beaucoup ba ventilier boza ebelé na kata mboko. Et c'est même difficile à identifier oh celui-ci est vrai et celui-ci est faux. Peut-être papa tu ba a retenir pas la bilo ba toujours comme mabeli bilo ba chef de terre. Bituma parti est et bani de l'autre bani depuis Kala. Je veux dire que ceux qui félicitent que pas la bino sociaux mon là. Depuis Kala ne bana bozalaka wa pipo bo démonter ata solution mo ataka bazo ya pa mo tinda. Si pour le combat qui a bambasu bozabata liboso rapidement ko la mutumbasu. Mais ba o bazo sa ba désolé mboka bo mona ka bangote. Première question ngwana ni les angablo depuis Kala po boluka kimia et kota de manière qui tout a convaincu le que avec nous les noirs on peut aller de l'avant. Bon. Et donc, chaque chose a son temps. Et là, nous, c'est un temps nango. Parce que tu sais parce que le côté les Kanagi mingi. Parce que tu sais nous muke na Congo. Na tant que Belge qui a torturé bako konabiso. Tu sais qui fort ya multiplier na nous potos à la fort pour na kobunda bitumba o izana mboka na biso. Parce que tant que tu telemi lelo pour na kobunda bitumba ne banda kala. Banda lelo te banda félicité Félix Akuta yango eza banda belge asala torture ya koboma Patrice Emery Lumumba les places est wana kota des ordres de tilelo parce que loko to sengi ke oblobi momo na landi o lobi ke biso ba chef coutumier toza ba escroquerie les qui bien fatigué les qui belé chef coutumier d'abord so côté chef coutumier moni na ba policier c'est ka chef coutumier ta muyibi so que chef coutumier o koutier azote ka lupang c'est ka muyibi. Ce que chef coutumier au coutier, ba bengue na gouvernement, coutier na gouvernement, on a chef coutumier.
Mais on a dit papa le bic il faut au moins que non bah ça va chef de terre ça va chef de terre va reconnaître bango mais ça va reconnaître bon ben bon on va laisser moi au solo là les cadres au solo bien cadre au sein du gouvernement et les problèmes na biso ezaki ya azana capacité obenga biso te azana capacité ya pas biso ozali mais bino mo ba bino mo bic chef de terre ezali premier chef coutumier na mboka o wana masonge aza premier représentant mindele aza représentant na biso te donc aza ba représentant omona ba chef coutumier so mona pas Félix on a pemé na Félix omona ba chef coutumier so batia na gouvernement ba chef coutumier so bazo kende kuna epana ye donc baza ba chef coutumier fondé oyo bazali pembe na ye pona ko luka ndenge ya kozwa mbongo kozwa masonge pona ko kosa population bazo représenter bazo luka do biso nde bakolo mabele OK en réalité ba bakolo mabele te soki bolandi bango bokufa na bino papa ba bomisa bino parce que na kati na bango no snake bazana na tomboli musapilelo o amoni kaza makasi atel misambula tondi mai yo ko hotel misambula nazana puissance hotel misambula na maloba lobambula etelemi na puissance obetsa pembula so lingi na lobi pembula oleki place moko même na est même na salle incendie salama yango parce que na pesi batu eloko na bengelo parce que na pesi batu intendit babi na place mabe parce que sans pardon tout ça na autorité ko betsa mbula partout mbule beta et ça la raison tous église kimbangiste bato bakufina de bonhomme église catholique protestant musulman bango ne baza à la base ya koluka malero wana ekomela bato wana de loko to sengi na yo papa journaliste to zana temps koyamba Félix soka kiti na chango parce que ata bengi biswa bito oyate mais azala kime bitumbeza ya yete na bitumbo to bunda kota te parce que bitumba o eza ya yete to lunga to na lingana biso loko moko nazo tuna lelo Félix en tant que congolais en tant que kolo mabele omone tenti sekeli wa mulumba papa ya Félix na corps na nzoto na spirituel na nzoto aza papa na ye ministre aza papa na ye te papa na kufi na moment o esengela ke lita bundaki to koma ina suka po arrêter opération azaki nango ake na Belgique comme soins médicaux tomoni papa zongi te papa zongi ebembe mais tozomona ebembe ana ezwa na maboka Félix et ayebisa biso azwaki ebembe wana na qualité en tant que ki wana eza maloba ya bakolo mabele baatuna ye ngai te eza mokeli le créateur nzaba ko nzaba basende azotuna apesa bango immédiatement maloba aloba na bango soka kanisi ke Yesu omboka Yesu eza mboka Yesu te soka kanisi mboka kimbango eza mboka kimbango te pembule bete sala sabotage gombe mombe za humilier parce que bazo beta na est bazo bomba bato na est biso to beta gombe to beta ka mbula ya mupepe bandako bakanisi ba immeuble batonga to ko isango na mukolo moko eloko to ko senga na bango patika biso libre baluka biso moko to kopesa mboka na biso ko zonga na roi to zana roi o eza désigné futo zongi sena kitya bokoni comme royaume na ye mboka na biso za mboka ya royaume eza mboka ya ba président toza décailler sous deuxièmement to moni lino ya Lumumba na mboka tebi ke Lumumba zalaki assassiné na Belgique faso basalaki Lumumba zalaka mwana oyo nzambe oyo a défendaki mabele ya bakoko na ye mais azalaki humilié kana mabele ya bakoko na ye siko tangu siko tomoni Félix amemele biso minu na ye c'est Félix mutabomela biso Lumumba c'est Félix mutabomaka Etienne Sekedi eloko musu to poser bango ba question na ba monument tellement monument ya Lumumba monument ya musée monument ya Etienne Sekedi tozo keto kuta ba policier na ba cimetière na biso to kuti ba soda elingo laksanini ba yesa biso loko ni batela ba soda na ba monument na biso ba monument wana ezali place au biso to kenda kolela parce que au mona mindele azoke na cimetière ba koko na ye ko kendo ko sala prière ya biso so to kenda cimetière biso nde bandoki ya ngwana siko biso to boye kendo kena to ndima ngana président ya bandoki ngani no représenter tous les ndokio ya Afrique ya Congo kisi nyonso kana na Congo soko kotsa ngoko katisi na ngoma ina botoli yango donc ndenge na déclarer ki ane passé na lobaki pape soka koti na Congo akufa bato bakanse pape soka ye na Congo akufa na nzoto mais na nzoto te et est-ce que esprit na bango oye dirige Congo evanta Congo kimo ebota kabiloko esala ke biloko ebota ndesiko na kangaki yango des places na blokaki nyonso
ezala nguba ezala masango soki botiango na bele même place générale kasongo alo na biloko na oya na programme ke na oya kuna ozopo bana mboka baza humilier soki balingi to yoka to tika bango kimia c'est que bango pe congolais za nini kimia mundele ayebi accord ni na sala kina bakoko na ngai to yoka na kina limite neza na Kinshasa mais non mona mundele tina fin fond ya kati mboka magasin mindele za partout intandi ya mabele bazonga bango nyonso ndenge toyokanaki ndenge akoro bango basalaki repatrier mutu awuti libanda azana droit ya kotia magasin place ba congolais bazate iya ko yana biloko pesi ba congolais bako bimanango batia yango place ezalaki biso na bango to salaki accord moko ezalaki ke bango soki bayina biloko bapesi biso biloko biso nzo ko benga batune to kopesa ba prime biso to koteka mundele to boye te parce que za mwasi na biso mwasi baboya ka ete mwasi aza mutu oto tie pembeni to ana posa ya mwana to kopesa ya obimisa mwana to ana posa biloko olia ya obimisa biloko olia to ana posa to so mutu ke salama to benga mundele to ana posa ndake to to benga mundele to ana posa to sala pont to benga ya za travailler na biso to ana nyonso na mabele na biso to zangi eloko te to ya lukeloko na ipana manini bosengi eloko to sengi babima na makambo na biso to bengani bango na nzoto te parce que to bundana bango ndenge to mona congolais moko asimba étranger na nzoto te mais botika milima bakoko yango moko esa nini esala musala na yango babile bosenga mundela fani na mboka asaba kabine mais na o était lokola spiritualité en tout cas atika biso na ndenge na biso église nyonso ekanga biso nde to na droit ya kopesa statut na biso to kosala construction na biso nde to kotito kitsango na mesa nde ko tambisa mboka na biso moto ko pela siko mbonenge beta église amino église yango comme église nini nzambe le kwa bien mokeli église na biso comme na mabele siège ezali wapi chaise yango place okutinga awa boza bato mingi to ozalaka yo kaka na papa secrétaire mais nzambe azalaka na bato ebele te c'est parce que tokosangisa bato baza ebele na Congo tokotia place nini mpo totia bango place nini oyo opesa biso même yo papa journaliste lukela biso espace oyo tokomema Congo mobimba les mêmes jours les mêmes ebakota église wana oh teveli kamata sur mo ba ndeko ba luka ba intégralité ya émission oyo boza biso ya YouTube mbonda ekolo officiel ouais boza intégralité ya masolo otobeta na papa Sony mais l'autre c'est ngazali boye journaliste en qualité on azali état que professionnel nazala mituna mais biano ezali ya mboka papa Sony ce qui est convaincre yo réellement que vous avez convaincu ozoloba ils ont dépendre de motema na yo. Mais ce qui est important, il faut te débarquer. Avant d'abord, même Mundele à côté de Mboka Oyo, Babitu Mendele ezaki marqué la carte Mboka mais bakoko ba longa rabe d'une manière autre. Avant que Mundele ait Mboka Oyo, avant bastale ba dire ko ka surtout. Tout ça ba nzambe na biso ba inde auto ba ko sambela pe ba zambe wana. Abala ko yoka biso pe ko sala o sengela ki poto za na esengo. Mais nzambe wana akenda wapi? Nzambe wana akenda wapi? Nzambe wana akenda wapi? La toutes trois questions. Nga zali mongole. Na yebi ke na sera ba guerre mulele. Ce oye côté loka ba côté mboka so ba oveke, wa manongu esinga. Le côté ba oveke wana ba côté ba mpangu, ba côté ya otambola. Okomona soki ba rebelle bazoko ya paka mama obima. Bokiapi, to ba benga sera ba benga meovara. Oh to ke mboka te a retromper ba ko le sikate côté ba okende, zo le kule zali zamba, ba timbo côté ba laki. Mais milimo wana ekenda wapi? Milimo wana kenda wapi? Qu'est-ce qui a fait que non pouvoir na biso ba congolais autour ba set na biso eli mo akata mboka oyo il faut interpeller biso. Même ici ba kapto ba papa Sony attends mo moni ko za convaincu na ngote mais tout ta rappel rétroviseur tout on appelle sima. Milimo ba koko na biso ya tango kala. E bela ko protéger biso so malade ko tsila mboka ba koko ba kolela. Ba ko révéler ba ngolo ndoto ba kesi ba ndo ba sima titi ba sali. Milimo wana ekenda wapi? Nzambe otobela ko sambela la tango ya kala vake ndela kota la mboka o Nzambe wana akenda wapi? La forcer mutute andi ma papa Sony, pe la forcer mutute abo ya papa Sony. Manaki to interpeller l'esprit na biso, to mituna la tango ba ancêtre na biso milimo wana surtout ekenda wapi? Papa oza mukolo ha? Papa mukolo, je crois oza na histoire na mboka oyo. Milimo ba koko na biso akala. Papa ya ba koko na biso akala. Ekenda wapi? Bon,
ba prière wana puissance oyo tuna ekenda wapi pouvoir wana etant que bato babandaki kosimba ngo baboma bango na pouvoir wana pe ekenda tozo exemple ya bakoko Pemba azala mutu makasi na pouvoir nyonso mais lelo aza effacé histoire kuta eza te balumumba oyo bazala bato bazala na pouvoir wana ya makasi mais lelo baza effacé bana oyo batikali bato batikali eza ba oyo batikali na maboko ya Yesu. Alors mpona kolongola na Yesu kozongisa place oyo biso touti eza mwa pasi yango ezosalaki pasi ezokota mpe liwa ezokota souffrance ezokota likolo ya makambo oyo tozokonéglige po eza makambo oyo tokoka konéglige te. Lelo natalisi mwana na ngai Yesu, d'accord, bongo bokoko na biso na otalisa nini po soko tangisi en même temps bokoko en même temps Yesu a posé une question papa tolanda siko bokoko ou bien tolanda o Yesu aye nango eza confusion. Donc bana na biso baza na fondement te po nyonso tu ebeba nango nyonso ebeba. Mais la fois passée nga na posé la question na tunaka boyi est-ce que mboka batambusaka ngo boyi toleka na émission mboka penza etant que Congo bakonzi o bazotambusa mboka batambusa mboka boyi mboka oyo soki ezalaki bamindele bato bazalaki na bomengo nyonso biso toza nango be tozala bacondition ya bavie oyo tosengaka classe politique ke bosala une deuxième classe politique mais façon bosalela yango eza yango te yango nga na uti oloba aki makambo nyonso po réformer classe politique ya malamu oyo ekozala na avancement oyo ekopesa succès oyo ekopesa développement na kati ya mboka. Oui, il faut nano bomona nano bachef de terre bango nde bato bakosaka basolo na mabeli mpe bafuli Lupemba ke bokende bosala misala na Kenya. Maintenant tozobloke kote wana ata tobengi tobanda déjà kobenga bachef de groupement bandakala baministre bakoti combien de réunions, qu'est-ce qui marche et là moi ils ont marché zate bozongana na point wana bozongana nous donc bo trier penza ba vrai chef de terre pas que ta province na province baya comme ça basaka balobana na mabele pour mabele yo kaka mabele elobaka mabele ndenge zabu so ba so na mabele mboka la biso efungwa po toza la posa ki to souffrir te mais biso nyonso za na condition mala. Merci, voilà tout le monde qui t'a mouké aussi ça édition sur Moukalelo chef langue c'est quoi que tout ça la prière à Souka. On appelle ça la dernière parole ou bien ça la prière. Dernière parole avant la prière. Bon, dernière parole, la dernière question. Tout lundi, Makamoto le Bawa, on a pris ce micro juste pour une minute. Au passer message moko pour les Congolais en général, y compris le chef de l'État, n'a pas besoin d'institution à Mboka. Nini o et c'est tout ça selon l'instruction aux yeux et pas ancêtres pour que Makam o était le la érosion. Pas mabé, maladie et autres, on s'appelle le qui guerre ensemble la partie est Mboka et trouver solution dans le calme. Bon, et là qu'on a loba mukuse avant guerre ya est, toute la solution na est, Mboka na biso za kimia, to singina toutes les églises batelema. L'église nyonso na minute ba yo kabiso bazwango lokola ba sakana te. Pour ceux ba sakani tozoya parce que to telemi pona obunda pona mboka. Parce que bango bazana est pona bomba ndeko na biso bazana minduku pona koyiba biloko na biso ebimage kendaka biso siko bantu ebike baza awa tebike batu so abundisa Congo tango na yo kayo olobili kombo ya Rwanda mwa muke na kozonga mwa muke Rwanda bo akize Rwanda te Rwanda bunda na Congo te bitumba na biso ezaka na Rwanda te soki bitumba ezaka na Rwanda beto beta Rwanda parce que Rwanda zaka pays muke na zotala susu na kozonga soma mukana bango bakoma ya Bible batambola na bango moko na tala bango parce que ba avec ba omona mutata na minute na munoko mais azoya koluba asinga aloba pesa batu basani bavandi omuni mutata avec azoli kalexa batu nzela parce que yango bazoko ka wala exception nzela te bazoko koloba te parce que makoma sa nini esa parce que aveugle a omemo na libulu mutu azana minu na munoko te mwana muke akoko koloba te maloba batu basani bayoka parce que bango mibale baotambola aveugle na mwana muke bango na wala examninga nzela azate parce que me ba konyo so baza c'est aveugle parce que même Félix Ndinga zawana te utai ko yebise to lobi ko tambola ko to tambola te eza na solution te bango ba kansi dialogue so ba ke libanda ne bazonga ba bana kimia no bazana kimia te
parce que congolais nyonso eloko tosenga na ye na minute au message to lancer ya suka pa na biso message clé tosengi ba église nyonso église bar hôtel ono sozoloba awa kane bayoka biso bakanga toloba tomoni bakanga te tokenda na kako toloba na kako bakanga te toke toyebisi bata IDPS bakangi te toke tosengi IDP toke na pepe tolobele mo bakangi te totamboli na betasi na bango nyonso place bango baza toke na ba media na bango parce que ba fermer biso ba église na ba eloko na bango ba boyi ko fermer yango cette fois-ci toyebi ke ifuto bunda makasi poto zwa oezali victoire na biso érosion nyonso ekosala mapo dégage to wana posa balisa mabele to wana posa gombe pe to balisa mabele to tiki yango penza tapi donc nous na kati le suko sorne ko za mabe yango to pesi mbela ke bato basa nini babima nanu pour na président de la république elo na osenga na ye aluka ba dialogue libanda te nyonso osa libanda eza lokuta esimba te aya na dialogue pa na biso mo bakolo mabele ayebi eza na mukolo moko tazo prêter serment tata kongo azalaki na serment na ye asala sabotage bayamba ete tata kongo alongwa akende pa mama ya Félix mama Félix abetsa mbula libanda tata kongo alongwa akenda na Augustin Kabuya basala sabotage parce que pas na bango tellement bandimela ba paya bango pe baza ba paya parce que to benga bango ba paya parce que même ba Félix bango nyonso bazo dépendre de wapi et pas ba paya bakenda et pas ba paya mutu moko na village na biso azana ndako atonga ko l'accepter tombola musapi azala rate donc ba villageois bazo nyoka mabiloko na bango esa nini ezobima nde to sengi na bango ba libérer biso mabele na malembe nyonso. Message président passé, message comme tu vois la souka, la langue siko so diabisi to clôturer on ça la prière, to ça la dit. Et to ça la prière ya souka et puis to fuli mo pepe parce que pour na côté le misa et loko to tindi eza ba we baza awa to zana bango une quantité to na ba soda na biso. To tizo misa siko ba soda na biso ba kende siko sala musala na bango. Musala pesa musate ya bomambo kate parce que population zali. Ça musala. To na be misa ko protéger ngai na mona mo wikino bola ka so ya réellement démonstration que vous savez la pouvoir à solo hein que ben réseau et ça matin au tel mo wikino voilà pour total samino que biso moni atala ba bible to ba bible hein yesu bandima yesu neni atomo le ba mu pepe makasi ba mu pepe écalé bino ba pouvoir to mo nango te kaka to ko bebisa mais ko bongisa to mo na kate ngina bo ça la première démonstration ba libulu o to sama ba kalkala changwa soki la kimbaseke ben réseau mne salami kuna ok ba côté à bambiza delvo koto kuna ba ko sami bo pendant cette biskami bala pamba pour bien pour te démontrer bilo que tout ça la force to kanga ba érosion OP dans 1 mois ba érosion de style ba zonga normal boko salango bon on va surtout zana capacité au sala nyonso o senga biso bo sala no ko mabongo pour population banga pe avant to sala yango l'église kanga et yo ka chef bo sala no démonstration le moko bo sauver et après obi que tu es capable de faire bon ça juste tout mais to sengi siko bo to sengi bo kana ebisa yo ba érosion nyonso etelemi na opesa mbula ordre na miso na yo na moni na yo ki météo ya lobi mbula obeta dimanche bo érosion muso ezoya mais na ebise érosion oya monaki oya suka nde uti osalama awa ti bato ba se préparer ba sanini ba bima mais na koya na kidiba mbula obeta na kidiba mais ba welela ba bima bato baza na place mabe parce que pona kotelemisa bango to lobi ba se préparer ba baza na ba garantie banda côté ba luka bandako ba obasa l'effort ba luka bambon ba luka bandako ba longa la place ba réseau parce que tozo kangana numbula panda ane mobimba tozo stopper mbula soki ye to ko lié bandingi ni na ko localiser mbula ke de place ni to bomba tozo pesa mabele ordre ne to pesa mabele ordre mbula tele maka place tele miwana mais moi je sais mbula pe kangami milona pe baby ba ni to comme la souka vraiment mais bilona de assez kangama banda si to kangama mabele déjà banda mabele za déjà okanga si botambola mabele za déjà okanga koma na bandundu bato baloni bilo bilo ke botite kena ba wenze masango ezate bon to zonga to subeta masolo taza mukie to ko na souka sala masolo souka to sisa hier to pe démonstration au sali de Kolobaki. Bon, prière nanga ya suka, je crois bien. Natambola kaka na bancetre pembeni, c'est parce que ba soda nanga na sensibiliser bango, ba kende ko sa elanga musala, ba sa elanga musala ona za nango posa parce que
bino bawei bakoko na ngai bino nde bato botindi ngai mpona sala oyo nasali lelo bino nde bato bopesi nga makoki mpona sala nyonso oyo nasali lelo nayebi ke boza permanent boza awa bino nyonso bokengela bino nyonso bobatela nga po bobatela mpe bandeko oyo mingi baza humilie na maboka mindele en tout cas bokende kosoutenir nano bandeko na nga oyo bazangi bamoyen bopesa bango bamoyen parce que badeboula ye balonga baplace oyo beza ya mabe oyo nyonso misala na bango oyo bando simba te emeka kofunga mpo babima na mabulu oyo bazali balongwa bazonga kokende kovanda bisika oyo ezosenga ke mpo towana boza na mosala ya kosala mbula napesi yo ordre en tant que mokonzi ya mabele mpo mbula yo outaka awa nyonso eutaka awa ekozonga awa biloko nyonso eza na mabele esimbami likolo na yo mabele mbula etelema nanu panda ane mobimba mbula eza na musika ya mike mike beta mais oyo ya badega oyo ya mabe oyo ezosala baérosion oyo esali ke pesa bandeko ya debono mpasi na mutema na mabe oyo bamoni bakoko basengi na bolimbisi po na liwa ya bato oyo nyonso esalami na debono basengi na bolimbisa bango mais bozwa chance ya kolonga baplace oyo nyonso bino bozali wana bobima parce que baza na posa ya kodefendre bino na mabe nyonso oyo bazosala bino na kati ya mboka bato bazokufa na este bato bazosala nyonso ya mabe zala ko nzambe ya bancetre ezwa contrôle ya bamilie bino baoyo bozwa contrôle ya mabele aucun esprit pasteur moko te atelema na kati ya mboka oyo aloba boyoka ye bino bozala wana place nyonso bato yeso bakotamba batekimbangisa bakota bato mizima bakotambola baza na kimia te na kati ya mabele mpe balala pongi te maladi bikambo ya kilikili makambo ya mabe nyonso elata bango na nzoto bolatela bango bana nzoto mabele nazofula mopepe na fula awa ekende kosala musala partout place bango bazali bino bawei bozwa contrôle ya milieu pe contrôle ya secteur entandi nyonso ya mabele ya Congo muyibi nyonso azana mabele ya Congo oyo babengi na kombo ya mundele oyo babengi na kombo ya étranger oyo bazana kati ya église catholique mbangisi protestant musulman osala musala na bino mabele na fuli yo okende kosala musala na tindi bino musala ebandi pe to démarrer opération pe to démarrer mission na biso ebi mabe to kozonga simate juste cette que to kosilisa o nyonso ko tia tembe soko kufi ko tuna biso te pour message ekomelaki yo message na biso ko bando leka to kosala effort que chaque semaine po banda kolanda yango na nzela ya mbonda ekolo po parce que to za solution ya mabele na biso mupepe kende mabele salam sala kende bino ba we bozwa contrôle ya mabele mutu moko te atele malakata mabele aloba asala musala minima basetre bino ba we église nyonso ya Congo bino ba we bozwa contrôle bozala sabotage ya kata l'église pasteur nyonso oya kotelema na kopesa sango ya Yesu bobombela ngai otika ba innocent bazokufa pamba ba innocent bazokufa mbula ekobeta ekozala mbula mpona koboma bato ya mabe ate beti ya moke bobombela ngai bato nyonso oyo baye na kombo ya Yesu na mbongo oyo nyonso baye na kombo ya kimbangu mabele esala mosala na yango ekeza mokolo oyo toteli bisibilo bango ibola muka otelema obunda mpona Kongo otelema mpona mabele ya bana. Voilà, à travers cette prière, nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. D'ailleurs, nous vous promettons que message et pas ancêtre Nabiso, le chef, le grand chef groupement, chef Sony, Mouzongo, chef Sony Mouzongo Malulu, auto baisser ma du début jusqu'à la fin. Continuez de s'abonner massivement dans notre chaîne YouTube Mbonda Ekolo officielle et en plus ma problème de tout bozalango tout ma préoccupation bozalango botile sur la voice labino à travers notre numéro WhatsApp au besoin de six wana même vous avez un problème vous avez besoin qu'il y ait les caractères de la chaîne de télévision belé bengabiso toujours prêt à conserver bino avec générosité. Merci chef fan de banane balé kino suka merci beaucoup merci na sepeli makasi po na appel na ondengo kiti ondimi appel abakoko na yo pe abancetre na yo ya mabele na yo place nyonso tambola mutu nyonso oyo akoyoka poto yebi parce que batebele tango bayoka message oyo pebi ke bakoluka yo
bakoluka yo mais basoda na biso baza pembeni na yo kobanga mutu te. Kobanga mutu te ezala nani soda ni nazana makasi aya opusa na place yo ozali. Soka koya soka komi place yo ozali to kati maboko. Likambo nyonso kozala nango soko moni mabe yeli na kati ya ndako yo simba mabele lobelaka mabele benga biso na bele tokoya. Benga kombo akoko na abotaki yo toyebi ye. Soko bengi même muyiba kotelo na ndako lelo yo kongolo zolandanga muyiba kotelo na ndako o passer estroka o bastroka ombongo ko kende musika te simba kama bele benga komba koko na bino tokoya kozwa mutu wana totala soki tongo yotana message ya suki wana. Merci papa. Oui, merci vraiment pour la nuance surtout l'équipe. Je pense que les amalam ya koyoka pe côté en pratique ba o ba osepela côté ngo en pratique les amalam ba o pe ba ko rejeter les apeka malam. Parce que biso problème na biso zalé ka to loba o to lobby je pense que tu es jugé mutu moko te kendima to boya mais eza na pouvoir ya moko na moko selon ndenge a ko juger mais biso te suki wana merci mingi la population nous pe na nation mobile. Ok, subola na intégralité ya émission on la chaîne YouTube sur mon école officielle mais la chaîne de télévision Ngoi Wangoi TV na 19h45 19h45 déjà lelo 7h juste lobby pena 14h juste lobby na Shalom TV pour édition on a 22h juste pena 11h15 ya mokolo lobby. Katamon Dewa, je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. Restez branchés sur le reste du programme Monde Écolo, magazine d'actualité. Ciao.